Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Jo la mama, yokolo belani pour la mama. Non, atika parce que d'abord azoko maka biloko ya lokuta trop. Nani? Azoko biloko ya lokuta trop la mama na bino wana. Azoko na mwana kama kama ebele ya lokuta ko makana jana ojisete. Bakamusha ko makawana est-ce qu'il y a les États-Unis pour amona monsieur bazala na salon? Est-ce qu'avec les États-Unis, est-ce que attendre les États-Unis? Ah, il y avait les États-Unis. Oui. Alors, barataki avion, je ne pas dit que barataki avion. Alors, le quoi parce que la place c'était avion, il y a programme là-bas, avion est tondaki. Qui les lots avion est tondaki? Les lots samedi, ne va pas New York. Parce que place dans New York, parce que bazar au moins plus de 21. Pourquoi parce que 21, il fallait avion c'est pourquoi parce que retard comme qui ni lobby dimanche. Donc on les lots samedi na tongo parce que la tongo donc comme dimanche na la distance. Ils allaient va passer avant c'est comme passer ça nyongo va foutre. C'est ça qu'il a donc il a refusé le concert. Ils sont rentrés parce que avion bazongi. Moi, ce que je suis batazwaki ya mukiwa na kozong sato déjà aliango. Oh, ma kozong c'est nini? Yo besi au qualité. Ils ont le concert les années, na yena concert ngule beti. Bonga na ngule beti siko faut to mbule. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, la dia Kevin et Panda Lekecho. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, mon parti Sango, ya solo. Babi Kevin et Panda Nabiso, Nyonso Kevin et Panda Ndenge, le deux en direct na Congo Liziba TV, ou abingo république Nabiso, ba vérité. Tout le monde s'appelle ma solo par Chombo, ma téléphone, yango et les kakabien. N'avez que na sala qui, moi, émission, moi, en direct, na benga qui. Les États-Unis pour nous actualité artiste na biso fali pour pas l'équipe moi problème ou écrit moi problème c'est fié ba bina bandenge na bango mais avant na bana vana ko pesa ya babi ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga hero babi ko mona José Ndobe Showman ko moni wana babi Junior Musuku prêté babi HPR de Oromona et so babi sans oublier babi so vena ngai si ya Mulex aigle noir si ya viona sombre lamba na chasser à sala makamna vraiment qui trouve bien pena bosalite wala bia Chibolaski moi ça Zola Songe moi ça Mondele sans oublier à Mojogo il s'appelle Kabongo Kasongo il est tellement mignon il est plus mignon oh là là sans oublier à ma sœur Jolie Kabelo Yaba Kabelo na sa émission mo boye oyo na bengaki en direct na bengaki de biso Hervé Pitopale oyo bato belé balobi alobi mambia solo musobi abi mambia lokuta bato boye to ebitenga simple pour panisa ko ngana bakaka information mais na sima wana ba dossier zo bota makaka ebele na sibino kaka na ba vérité o to ko découvrir makambu ebele o eza na sima ya makambu ya artiste na biso fali ipupa nde bato bazoloba tozolinga to benga moko ya bato bazana États-Unis oyo ye ako confirmer biso vraie version vrai dossier likambo parce que soko za likambo oyebi vérité ko hésiter te ya ko benga na numéro na biso za affiché wana ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV to ko benga na numéro bato nyonso bo mona za affiché kana kati ya chaîne na biso wana na kolinga na benga en direct ya États-Unis na benga kuna parce que kuna nde solution kuna nde bazana makambo vraie version ya ko expliquer biso wana na moni bato to linga Kevin et Panda Lekechu bo se branga ben dans ce festival Nzamba Bilele Nzamba Bilamba na pesi mbote bisika zali malolo Loris la congolaise na pesi mbote awa sikoyo to koluka to le bakaka information yango to benga kaka toujours tozo benga mutu o broyer ba ele lo boko découvrir pe misu ba yebié boko découvrir kaka toujours awa na chaîne biso ya Congo Liziba TV tozo benga po ezala toujours bien tozo benga ezo sonner oui allô bonjour bonsoir. Bonsoir Pabino, bonjour. Voilà, c'est Congo Liziba TV, Kevin et Panda en direct de Kinshasa.
to lukito baka toujours information pour l'artiste Nabiso Fally pour Handicap la merveille parce que na utako sala émission moko boye na bandiko ka États-Unis kuna ya batu mususu baluka ki mwa ba kombalo ba makambo pour artiste mususu bazo baiza yango te mususu bazo baiza yango le tozio na singa to yeba nanu o se présenter nanu batu ba yebi te ba yeba nanu koloba o se présenter na to yeba yo. Bon, comme on a d'abord, bonjour, bonsoir, Congo Liziba. Oui. Site à Kitoko. Oui. Site à Malonga. Oui. Il y a Yonde Lika Bango. Merci. Donc, je m'appelle comme on a Ngouma Lokito, le grand bassman. Bassisto, il y a Beta Banzembo, Belé, il y a Kofi, Papa Bonheur, va civiliser, va zéro faute. Nous avons Beta Madilou, voisin, frère Edouard, si je ne savais pas, est-ce que donc je suis basé aux États-Unis, à New York, donc Lokito. Voilà. Donc si on est là, tout le monde travaille dans Shakira, donc tout le monde a niveau musus, niveau c'est il y a bien de le bâtiment, mais bisous tout le bâtiment, bisous tout le monde c'est calme. Bandela sous Congo na yo pour le bon moment makasi parce que yo bika ka ba région na biso Congo. Oui, comme on a Ngouma Lokito. Ngouma Lokito. Kolobigogo. Le grand bassman. Tout là le fombo. Est-ce que yo Ngouma Lokito après ça se place en nani. A commencer à détail pour nanga. Ngouma Lokito za nani? Maître na bango beta wapi ozala côté nini? Donc ngai vingane mokolo basse. Donc ngai ndena beta na Kofi Olomide, beta banzembo lokola Papa Bonheur, ba civilisé, ba zéro faute, ba noblesse oblige. Et puis na beta si je savais ça ya Madilou, na beta est-ce que y a vieux beaucoup. Na beta banzembo lokola ba frère Edouard, ba ya Jean, na beta ba diarrhée verbale. Na beto bazebo belé o na ko bisayote ya ebele banzembo ya mayaula ya Carlito lokola ba Afrika na moto kamata so banzembo lokola ba Ousmane Bakayo kamata banzembo lokola ba lo donc biso to ko nyata go ngai nze mukonzi ba bassiste na poto tuna bango ba ko bisayoke nguma Lokito za nani tuna Kofi tuna misenyo so kutana na ye tuna ye na nani po biso to linga koloba te biso to simbiti lelo to tozaka ba conseil ba bassiste. Merci Ngouma Lokito, merci Tokyo batu ba yeba ki ote ba découvrir mba moko awa na chaîne na biso ya Congo Liziba TV. Sikoyo on pesa biso vraiment nini o éclairci ba na monde entier nini vraiment li solo yo ya artiste na biso Fally. Yo tana na mboka ni précisément nan. Nazana kati ya New York, na katikati ya New York, na capitale ya New York. Na kati na New York. Donc, eloko na lingina na loboye. Donc, botika biloba. Botika koyoka pembeni de gauche à droite. Botunga kabuzo ka makambo na source. Oui. Fally aye awa asali ba tourner na ye kitoko. Ba tourner les news à sali ba Canada ba États-Unis awa na New York ngana kotaki zaki na Apollo ni orchestre moko ya Congo ebeta na Apollo te sauf Kofi Olomide sauf Papa Wemba. Donc Apollo c'est la mission ya mine no beta ka ya États-Unis. Alors botika biloba ko sake famille Fally ba kimi ba mission Fally ba kangami na ba robot ngai na sala bango air nyonso. Problème est qu'il dit que tant que babete na Minnesota, la ville de Minnesota, balongo kuna bazi retard d'avion. Bazi retard avion kuna na Minnesota, c'est na retard. Tant que balongo na Minnesota, na JFK. Pardon, sorry. Comme la JFK, comme la retard. Avion, on va dire que ça et j'ai retard et c'est qui n'est déjà. Alors, ils sont obligés de passer à l'aéroport, sauf que le deuxième avion est Goya. Alors, tant que vous avez un avion, vous allez sauter. Mais balala qui l'aéroport, moko. Après, le corps avion Afrique, les avions tonda pamba et tonda mingi.
na vacances ebele awa bato bayaka kotalaka Stade Liberté, Batam Square, makambo ebele ezalaka awa eza numéro 1 eza mokili ezali awa aux États-Unis. Alors barataki avion, ce n'est pas dit que barataki avion. Alors quoi, parce que la place de avion c'est il y a programme la monter avion etondaki qui lelo avion etondaki lelo samedi nde bakolongwa na New York parce que place na New York parce que bazali au moins plus de 21. Pourquoi parce que 21 bakotia bango bakabola bango te il fallait batia bango nyoso na avion moko c'est pourquoi parce que retard comme kini lobby dimanche bakolongwa lelo samedi na tongo awa parce que à tongo bakokoma dimanche na Kinshasa mais loko mo nazo beta sete botia kolobake ba billet bona izali ambata. Oui, pour confirmer les biso abiti basa déjà plus de 4 jours na aéroport bakanga bona ba billet moko ya mbata eza boss moko za kakuna na États-Unis oyo pardon oyo asomaki ba billet wana nde sonele bango yango bakanga ki bango to tanga komba message na ngote mais mutu moko za kakuna na États-Unis na bino nde asomaki billet wana o bakanga ba artiste afali popa ngapela waki masolo za lokuta isa lokuta jo bato bali ko mbisa lokumu ya fali donc fali as patron est-ce que yo ndimi ke fali akotika musicien ici ba pora na te na nzimi na ngate ko nga etalinga tuwana tinga to yeba kaka c'est-à-dire que ndima oyo nazo ko loba defo ko ndimanga parce que ngai je suis patron aux États-Unis ba Tony Koko balala ki pa ngai classe temo balala ki pa ngai wala salon balala salon te na parler déjà na parler munene ke balai na basara ba kiti te awu de mettre les choses aller au lieu mettre les choses te évoluer donc bako balala kiti na mona 5 chambres donc balai na ndako donc sikoyo et loko au milieu aux États-Unis soki biyambata et betami et simbité bako karabango. Vous comprenez? Ah, c'est comme ça, bakanga bango te. Bakanga mutu moko te. Bakanga mutu moko te. Alors bakanga mutu moko te parce que bien qu'il y a normal. Parce que bien comme ça va bien mbata parce que boni ba congolais. Ennemi à congolais la congolais. Parce que congolais ni moni et les questions c'est moi qui te dis la vérité. C'est une chose bakabuya solo. Bakamute ko bakosa qui monte ngai na mission vérité ya ngona parce que muto oya lingi falite ko bakabuya ya luku est-ce que fallait ko tira mission libanda bana libanda babeza première fois te balobi ezaki déjà dernièrement to bayaki la fois passée wana fali azali ba billet pe yamba ba futé ba hôtel yamba ta bakangaka bango likama ba kundaka kaka mais oh susu yesu likama ba billet ba epi bazaki ya to bazaki na esika kolala te ba kolala kana banda kwa bato leki na koyoka biloko wana te koyoka biloko wana te ponga ntango fala ya kala azaka tozaka na ye ntango monsieur bazalaka bayaka mpa nanga bazwaka baplan mpa na ngai donc koyoka bato wana te ngai moto akoki so vérité soki ya lokuta nakoki so benga bino petit ezaki bolabolabo mais eza vraiment les questions c'est moi qui te dis eloko moko ya mabe elekaki ezaki te babiyamba ta so bazwi yo nango okoti na prison bakangi yo d'abord bakangi bino d'abord on biyambata ala New York biyambata bakokango d'abord bakuti en prison ozomona quand ki bakote isa billet mo normal donc bafuta mo billet normal baza bato moko basali ba concert baza enjoy donc baza bien bazo dia bien bazo komela bien bazo longwa lelo donc ba réserver ba place lelo ba longwa lelo samedi donc baza aller retour Bosco na batu ba Bosco information ba pesa ki biso o ke bakangi bango bazaki na billet ambata boye eza lokuta soko lingi ozala la ligne ngana bengi papi kalombo siko e ba besoin na hôtel vous comprenez so lingi na bengi kaka ndeko zali wana na bengi misile bango da moko osoli la ye vous comprenez il n'y a rien lokuta ozo ko sabino Bomba bin na sa oui loba ya on a ninga Congo lisiba obengi pour basolo la source merci aux États-Unis on ko so te pour New York izali yanga ko so New York izali ngai pour ngana ko so la cop ye pour kuna lungu oye awa
bateli kofingo na sima o ta ke wapi o ngala kusa kopo oye ko visiter bio o participer na makambo bino ils ont les cas vous comprenez oui tika koyoka babino botika koyoka makambo balobaki basalaki lokola vraiment na secteur économique Congo lisiba oza ko na makambo la source fali aza bien na mission na ye assisi concert à la Tanzanie. En Tanzanie, dans la mission Moussous. Dans la mission, il fallait vous comprenez? Il n'y a rien, il y a petits mots, ils sont mis à terre. Bon, ce qu'on a battu, il fallait mettre un concert. Mon abos, c'est une ville, moi, au concert, on a battu il paraît que l'artiste 18 000 euros. Parce qu'il y a 9 000 $, 9 000 euros, l'artiste a été habillé avant qu'on ait 9 000 euros. Pourquoi manque de confiance sur la été ce que les Kamouango? Ce n'est pas dit que moi je suis un artiste, américain. Avant la bima, on peut signer un bon on peut signer la moitié, on a podium, on peut signer le reste. Avant la podium, on peut signer le reste, la moitié de la podium. C'est ça les contrats. C'est ça les contrats. On doit faire gâter. On doit faire des quand on va commettre le concert, avant matin, il fallait venir, on peut s'engager le reste en bon. Donc, on va commettre le yéma. Après, c'est des bons qu'on va te parler. Bon, il a combien? Ah, bien, il y a qui pète. Il y a qui pète. Il y a qui pète, ville en moté. Azalaki la concert, on va bazalaki. On va bazalaki. Mais quand on a battu, bakolo bato bazaki loko wana mundele wana nazaki ba appel na bango loba benga kinga fuba le kapeso andike ba loba vérité on a kina yo kana yo oyo koloba après ba ko benga po ba éclaircir biso sou makababi ayete ba pesa 18 000 euros ba benga kinga na sana ba audio na sana mamunyoso ba bi baza mamunyoso ti ba so na fali mamunyoso ezali asengaki oui asengaki 18 000 euros ba pesa 9 000 a combien courant à combien sur place. Bon, il y a aussi des conditions. Parce que ce musicien a payé au contrat. Dans le contrat qu'on peut savoir, il faut un instrument, il a un coca. La marque de l'instrument qu'on peut savoir. Par exemple, l'instrument makasi, l'instrument or qu'il y a bête là. Ah, yo mona kiao. Yo zana kiao, mona kiao. Ndi bango ba lobby ya somo o ya sobesko ali kamgona or qu'il a betaka. Oh yo kinaka na Shakira kuna e betaka. Papa, ils ont dit que mon contrat, il a mis un contrat. Ce qui est naïf, on a plus de qualité. Ils ont loi. Ils ont loi aux États-Unis. Ce qu'on a mis balé, on a visa escroc. Le coup a quitté. Pourquoi on a quitté? Bien, monanité. Ayo monanité, ayo qualité. La vie, aux États-Unis, ayebi ba bisikali so azako beta. Ba yebi kazalia, pourquoi on a quitté? Est-ce qu'il y a un niveau qui fallait Akima concert dans 18 000 bahts? Ils ont clarté. Ils ont clarté, papa. Ils allaient avoir, c'est comme passer sa nyongo, c'est ça qu'il a, donc il a refusé le concert. Ils sont rentrés. Parce qu'il a besoin de moi, ce que nous avons dit, c'est que déjà à Lyon. Ma raison c'est nini yo besi o qualité ils ont le concert les années na yena concert mbule beti bonga na mbule beti siko faut la to faut d'ambule ah amoni siko mais le contrat est différent le contrat est décennie fallait azobata fallait que mwana muketa fallait bito ba concert partout ba bito concert partout concert moi zalaki à New York ba monsieur bazaki dans le visa na Canada parce qu'il fallait pas un visa na Canada ba monsieur qui visa alors il y a déjà ba trois musiciens bon il était obligé de jouer parce que obligé de kubeta avec a des solistes moko qui la basse moko qui la solo na le petit na moko boye avec accompagnement bango ba sekina acheter na des chanteurs na yé le concert était plein. Tu as vu? Mais monsieur qui était basé na Toronto, basé qui est visa et non quitté. Il avait respecté.
C'est ça, donc pour que Biyo Kaï Baté, pour que Baté, il faut vérifier. Ils ont tapé sur $9 000 avance. Parce que avant aussi un contrat, on peut signer avance. Ça, on peut signer avance. Donc, comme il a conseillé, avant la matin, on peut signer RSTT. Donc, on a répondu, on a bête. Ce qu'on a le l'artiste escroquer bango bongo ba outi partout dans la ville à Libye misika États-Unis ba yepo abeta sur ba billet te 65 €, l'artiste a été à décevoir bango bazaya ko tomboka bi ba ko lobela ngo e ko sila boete fois ba kangaye ma belé. Est-ce que il fallait le parce que ils ont la loi. Les États-Unis ils ont la loi. Quand on New York le conseil est ratamaki na Denver. Ba ko kayo ba kangayo. Partout au kangayo. Donc ils attaquent ils ont les bateaux baza ko ba wana ba ibi isu tali kapote. Il y a un Congolais, Azali, ennemi à Congolais. Donc, parce qu'ils ont un contrat, ils ont un contrat, on a bien dit, l'intervention, bon, la pression, qu'ils ont là. Tu vois, comme il a la pression, ça dans les bossos, on se fait un peu ça. Bon, c'est bon, ce qui Bonjour Kimingai. Comme ça, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils comprennent que les gens les gâtés. Tout le monde a ils ont salarié. Ils sont travail. À vous de la mission. Comment il y a un concert? Ça va, merci vraiment. Na CP Makasi Koyokayo. Okolo ba message ni ce qu'on a bateau ba condamné qui artiste ba rimer o l'équipe o message ni okolo ba capital o ba nyos ba koyoka partout le surtout na bana o ya États-Unis. Bon message ni koloba totika biloba loba. Ni mosoko yebite linga o moetu o yeba ona souci. Capital on a ayoka ki yango ki ba mbata na vérifier ki na bengi wa musicien na kiti na aéroport. Donc c'est pas ça, je demandais exactement côté. Alors faut que le likambo pour oyi bandenge likambo ozo kende. Ce que likambo oyebite olinga obalo ko pisa la publicité ya lokuta ou bana ko bebisa le comme ya artiste congolais. Ils ont bien été fallait un musicien munene aux États-Unis. Il est le seul à ça qu'on sonne à la cité. Donc botika biloba loba bozala botingana soki toza kolingana te alors eloko kusala mezate ata biso ata babata théâtre il faut bolingo ezala so bolingo ezate ata bino ba chroniqueurs na ba chroniqueur bozala pe na bolingo parce que bosala ba mission moko ezana enregistré te bozosala mission lobby likamususu okomi likamususu donc ils ont l'engité pour la pino donc ils ont même ça ils ont la bolingo te la biso moko bon ce qu'on a dit na mona ba page belé bachi bazo confiner sur la page ya la bouche autorisée ya la mama a confirmer que bazo vanda pas boss mo na ndak bola na salon likambo la mama lobi la bouche autorisée la page wana yo mona ngoza yo kala bisayo bande ngai moko na kiti lobby na bazo fana 5 dans un hôtel 12 du quoi 12 na pitch box na ngai na ina dita na kende kuna donc ya gayar donc ça me permet comme les doigts wa kinité ils ont 10 chambres donc ils ont 10 chambres ba mission so za mutu tanasho ba chambre bazo mela bien bazo dia bien après ça on ndako munene bosco na page la mama yokolo belani pour na la mama non atika parce que d'abord azoko maka biloko ya lokuta trop azoko biloko ya lokuta trop la mama na bino wana azoko na mwana kama kama ebele ya lokuta ko makana zana enregistré bakamusha ko makawana est-ce qu'il y a les États-Unis pour amona monsieur bazala na salon est-ce qu'avec les États-Unis est-ce que tambola comme les États-Unis il y avait les États-Unis mais ça va message wa bako et ça va message wa bako misela kaye ndespeka to moni mari là moi kazo le bambaula mo pona artiste il fait ça bazo commissaire azo protéger artiste kuna la news des stars la mama zo ba plus vérité ndé
azo makamwa bien parce qu'elle est présente. Elle est présente. Est-ce qu'il y a la maman à présent? C'est là où on bino. Azo il y a qui journaliste la bino. Et ça il y a des batanga place en côté. Qui chroniqueuse qui on dirait batanga la place en bien parce que ce sont des ça bien. Ngai ko la beta guitare na ngai avant na beta mutu 10 c'est moto 10 que faut la répéter. Il faut la répéter kitoko pour la beta ngo kitoko. Alors bino siko ule vérifier nano alors bani ko baka pour ozo ba view. C'est ils allaient B. Merci. La bino wana atika biloba lobe aluka moyen tala yo ndenge diziba. Congo lisiba omonite ke obengi na États-Unis ozi muto ya munene oya solo oya a expliquer makambo ya bien oyo peut suivre sikoyo okolala bien parce que oza na la vérité omona oza na vérité on a besoin de la vérité na monako na ngai. Merci vous avez otika te mutu nyonso aza na posa benga loba oye parce que bato basala production ya artiste bayeba kobenga nga d'un peu de temps bazobenga calamité loba vérité baza ba audio mamu nyonso oyo bazosala artiste bakobimisa ngo awa biso za biso mpona mutu nyonso tokoyoka mutu nyonso oakoleka ana Congo liziba koloba problème te moi wa dédicace pe na message nyoko opesa déjà opesi message keke dédicace bakolando ana Congo liziba TV. Ce que numéro de téléphone est ça au PC kaka. Oui, numéro de téléphone est 001 ils sont à New York 001 646 377 1808. Na pesi mote na ba fanatique nyonso ya Congo liziba na pesi mote na ba chroniqueurs nyonso ba chroniqueurs nyonso ba théâtre nyonso basala oba service bato tika biloba loba tolingana po musala biso ekine liboso za théâtre eza la musique ekine liboso. Alors na maître John mokonzi ya bato makati donc ito ya mokonzi apesi biso mote mingi il faut maître John so bika maître John a qui va y donc avec nous on peut te makasi merci pesa bembote maître John a toujours pas de lui donc azo kuna akomona yo Congo liziba akomona numéro na yo. Merci ça va merci okay, ciao bye bye merci bino moto mona moko ya ba basiste lokito ngoma lokito alobeli biso o alobi zaka ye mutalobi bato babetsaki o babaki l'artiste ameli bango mbongo na bango ba héros na bango bolemba te bo hésiter te bo benga ngai nazana pona mutu nyonso na kopesa bino ba message ba nyonso ekoleka bien et bo s'abonner mingi na chaîne na biso ya Congo Liziba TV parce que a na Congo Liziba TV des solutions ne makamu tout ezoleka toujours kitoko biso lingaka bongo liziba o moto liziba o puissance babi ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga héros babi chichichi bola ski babi si ya Molex babi bana tout ya Canada ya Montréal babi bar 30 juin Gastino Mangala tozoyana na décembre bana Turquie Valimbala c'est les mangaya bitu linga Kevin et pendant les ketchunga pina sepela bino babina si makamé bazaki bongo Fredin soki ya ba Fredin na pese mbo tabi yeso za malamu bongo le nom de Jésus amen pour la mona sita ya robino mundibu na ebite fona bino na camion parce que on est de Jésus on tcha na suka émission ndeni na suki wana to lo bilo sima e ngala bino bi Sandra Kambi babi merveille senga na pese mbo de bisiko zali senga ba merveille bitu linga Kevin pendant les ketchuk bo s'abonner et belé babi ngana pona mutu nyonso tribalisme et mokile bominga et tout le monde à la prochaine nana bosani rappelinga joli kabelo nani les sous et sinon bye. Bon Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Est-ce qu'on comprend pas bon? Aussi si Yahweh, t'es ma bonne. C'est canonité, mon fils. Soit tu as nos filles. C'est en ça,
va déjà m'embrasser. Quand je l'invoque, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, que je garde. Yeah, 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 yeah. Commandement que je garde. Yeah, 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 yeah. Ça sont les musiques, Nasuka. J'ai ça au gamin. Au gamin, non. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. C'est bon. Ça va. Oui, oui, expliquez. Oh Dieu, mon cœur soupire après toi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Dieu vivant. Salut peuple de Dieu, c'est le groupe Cœur d'adoration. On est en plein studio avec un projet qui arrive pour bientôt, un album. Donc on est là, donc préparez-vous déjà. Si Dieu nous permet déjà d'ici mois d'avril, vous aurez peut-être les clips. On est là à une séance d'écoute, on écoute ce qu'on vient de faire là. C'était la dernière séance pour la prise de voix. Là je vois Théo est là, AG est là, Maman Ro est là. Bon, les autres ne sont pas là, mais c'est une grande équipe déjà. Et votre frère Freddy aussi est là. Donc, soyez vraiment patient. Votre album arrive. Nzambe Togolonga va. Mon Dieu est bon quand je l'invoque, il m'écoute là. Remplis mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Peuple de Dieu, on voulait simplement que tout transmettre nos messages importants pour ces moments, vous dire qu'on est vraiment prêt, on est chaud, on travaille sans lâcher, sans se débarrasser de notre énergie. On a vraiment mis cela en disposition pour essayer et permettre à Bissoto ça vraiment quelque chose de bon. C'est juste pour ça. Salut peuple de Dieu. Nous sommes toujours là, na kati ya boulot en Manzambe, car la Bible dit que mais nous sommes là en train de préparer encore la nourriture pour attendre. Nous ne sommes pas pressés. Je sais que vous aussi vous avez pressé, mais je sais que tant que Kobima, nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons fait. Et je crois à notre Seigneur qu'il va toucher les âmes et il y aura vraiment aussi la délivrance, il y aura aussi plein de choses, la bénédiction, car la Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Je sais aussi que si le Seigneur entre dans ta vie, c'est là où il y aura une transformation. C'est pour ça qu'on a chanté Mon cœur soupire. Mon cœur soupire, à tout moment j'ai besoin, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour tout le monde, nous sommes là, on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai pas beaucoup à dire, donc à bientôt. Merci. Donc tout ça vraiment là au four et moulin. Tout ça bon ça moi il pour le peuple de Dieu donc ce qu'on les liloba beaucoup à la sauver donc album oyo beaucoup à la délivrer, beaucoup à la bénir, beaucoup à la guérir parce que le nom de Jésus sauve. Mon cœur soupire et ça parmi l'une des chansons et que possible bino boy basusu ko lukanzambe na profondeur ko désirer nzambe wana parce que sans lui on ne peut rien, sans lui tout ça les l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, c'est le couple Cœur d'adoration. Wumela Design, une agence audiovisuelle multiservice. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.